madame Nabotabino, merci pour votre beau télévision, la bino pour la journal, il y a pour le peuple, merci. La fidélité et confiance pour continuer à causer la national, la binoto pour la journal pour le Sabino qui est Barcelone, Italie, justice, soit peut pas une cour de cassation à reporter audience et à faire et à Constant Moutamba le 6 août pour na koyeba ba témoin kati na bango ba personnalité politique locale. Premier ministre madame Judith Soumina Tuluka Jules Alingeti pe bongo na bongo renvoi oyo ezali suite ya absence ya ba témoin clé pe ya défense oyo ezalaki oyo dénoncer discrimination na convocation ya ba témoin to beta bongo masolo mosusu pour na sabino ke kala mingi te boyebi ke gouvernement to pe remaniement ya gouvernement ekosalema kasi point de vue ya ba parti politique eza mongo partagé na likambo etali misusu balingi ke dialogue esalema pe misusu balingi ke gouvernement ebima kaka donc à point de vue ya acteur politique pe ya société civile na micro héritier mapine pe garanti. Moi je suis Junior Lokoko, président fédéral de Moamba, ma part pour le Congo un peu sans sigle. L'autorité morale qui est Etienne Tshisekedi, notre président AI qui est honorable Esplaka Manda, et le CG, notre secrétaire général, c'est Madame Fanny Chara. Ben moi je pense par rapport au dialogue, mais nous allons faire le dialogue avec qui? Avec quels acteurs politiques? Ceux qui ont ça, le dialogue, peut-être avec M. Fayoulou, peut-être avec M. Moussitou, je suis d'accord. Mais faire le dialogue avec Bato Bakomi, on va dire, rebelle, dans un monde utilitaire, ça n'a pas de dialogue. Parce que, Bato aussi m'a minduki, pour avoir intérêt na bango moko. Pourquoi tu reçois na bango? Pourquoi tu reçois dialogue na bango? Pour intérêt nini? Pour avoir senga bisonini. Car au bazo senga on a pas tout bazonga sur na gouvernement na boka na biso. Et ça la possibilité. Donc moi je suis un peu contre. Je suis pour et contre. Pour na bana mboka o tozana bango contre pour na bao baza pour na bazo sala guerre contre au bazo bomara population congolaise. Déjà ceux qui tous unis ça va. On va remercier le président de la République par rapport à l'accord avec les États-Unis. Et ça dit que le lot, guerre aux Ezagi pendant 30 ans, plus de 30 ans, parce que c'était Ezagi vraiment guerre, c'était une agression contre nous par rapport à notre richesse, par rapport à notre minerai. Et le président de la République a Sengara Bango, on va dire, les Occidentaux venaient négocier avec nous. Aujourd'hui, guerre est comme il y a un rôle au bon l'élo. Et si parce que le président de la République, qui est Fatih Beto, a réussi aussi sa guerre na diplomatie, na Mindou quitté. Donc, tout ça, moi personnellement, on va être toujours contre ça. Et guerre et Cécilie Nango déjà. Pourquoi négocier avec eux? Souhait Nabiso en tant que société civile, la plateforme Renadep bar CPD, où toza ko militer jour et nuit à ce qui concerne retour ya paix na kati ya mboka na biso. Souhait Nabiso ezali ete tokende na dialogue. Ndenge mama coordonnatrice nationale na biso madame Zaina Nyombo na ba déclaration nyonso oyo asi tosili kosala na kati ya plateforme tozosenga na tata mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi ke arrive kondima proposition ya basango ndenge ye moko asilaki koyamba bango akoka kofungola nzela wana ete dialogue esalema. Soki dialogue esalemi nde esika tokomona ete ba vérité pe ekolobama entre biso na biso ba congolais tokoyeba kopase na réconciliation oyo ekozala sincère pe tokoluka kotia ba base pour que dialogue mosusu eya te ke tozongela lisusu na point de départ te. Voilà pourquoi soki bomoni même Renadep CPD tondimaki kosadere na kati ya pacte social et de vivre de bien-être et de vivre ensemble. Tout le monde qui était avec le dialogue wana et qu'on permettre que unité nationale ou cohésion nationale ezonga entre fils et filles de la République démocratique du Congo. Société civile na kombo ya Renadef ou eza plateforme munene eza bien implantée na niveau national na pays. Oyo bandeko na biso bako nyokwama même na est par rapport ya makambo misusu ndenge eza koleka tolobi bandeko basi bakufi mingi esengeli na biso
bana Congo moko na moko tovanda tosolola. Ngai nazali contre dialogue. Donc il y a un dialogue pour Nanine. Et nous allons dialoguer avec qui? Dernièrement, dans la réunion Union Sacrée, le chef de l'État l'a bien souligné, qu'il y aura, n'est-ce pas, un gouvernement de large ouverture qui va impliquer, n'est-ce pas, des acteurs politiques de l'opposition, de la société civile et de la majorité présidentielle. Maintenant, nous allons chercher le dialogue. Pourquoi? Combien de fois tu as un dialogue dans Mboka Oyo? C'est ça la question. Est-ce que le dialogue nous dans Mboka Oyo et pourtant ni na peuple congolais? Quel est l'intérêt de la population dans le dialogue Oyo? Moi, en tout cas, je suis contre le dialogue. Les chefs de l'État, il y a un gouvernement soumis à deux qui va sortir bientôt là. Quelques acteurs politiques, il y a opposition. Quelques acteurs politiques, il y a société civile. Il y a Union Sacrée. Le gouvernement va gérer Mboka. Dialogue, en tout cas, moi, je ne suis pas partie prenante pour cette initiative de dialogue. Oui, le dialogue est un Congolais. Tout le monde a en 2001, en 2003, n'est-ce pas? En 2018, d'ailleurs, il y a eu le dialogue intercongolais. Mais le dialogue est important pour le peuple congolais. Et là, on va si on a un dialogue, parce qu'on parle de dialogue lorsqu'il y a crise politique. Est-ce que tout ça, la crise dans beaucoup? Non. Pour le dialogue, monsieur les journalistes, et qu'on sait un bateau, c'est-à-dire que dans ces pays, ceux qui il se sent inquiété, à l'ingé régime, bon, il se dit, bon, ça va, qui passe que nous allons procéder par le dialogue à contre le gouvernement avec ses propositions. Et ces gens vont commencer à rouler ici dans Kinshasa carrosse. Tu veux d'abord le secrétaire exécutif provincial de l'Union congolaise, ville ya Kinshasa, Braj Ngali, Obama, aza kokoba se kokoba na ko implanter iko na ville ya Kinshasa, surtout na système Oasala mardi Malongi. Bolanda résumé na yango elongo na Fabrice Lundombi. Parti politique babengi Union Congolaise ikona mokuse ya autorité morale professeur docteur Daniel Mukoko Samba bazali kolala te bendele ezali kopepa surtout awa na ville ya Kinshasa na bokambemi ya secrétaire exécutif provincial mwana mboka Brech Ngali Obama le lion de la ville oyo azali kokumbela makambo ya ville ya Kinshasa kitoko bosimba mardi malongi ezala kabongo basi moko ya ba réunion oyo yemoko Brech Ngali Obama le lion de la ville à Kambaka bosimba quel infatigable sep ya iko ville ya Kinshasa asangisa kibongo ba membre ya iko na résidence na ye boy ezala kibongo cellule ya iko kuna na Salongo na commune ya Lemba. Objectif ezalaki elongo na camarade Brech Ngali Firi Obama le lion de la ville côté ya ba membre ya iko na likambo etali opération mwana ya iko ville ya Kinshasa somba carte na yo ya membre na 5000 francs congolais carte ya membre ezali kolakisa ke ozali membre ya Union Congolaise ozali membre ya iko bisika nyonso yo kozala pe okobénéficier na ba avantage nyonso oyo ezali lié na ba membre nyonso ya iko Union Congolaise bosimba pe boyeba ke Brech Ngali Obama azwaki maloba pona kotelisa ba membre nyonso ya iko bayeba pe bazwa connaissance ya mosala oyo vice premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur docteur Daniel Mukoko Samba président national ya iko azali kosala na ngambo ya gouvernement économie ya mboka na biso ezali kotambola kitoko boye Daniel Mukoko Samba azali ko impressionner na ndenge ya kosakana te mosala oyo ye azali kosala na kati ya gouvernement ezali kopesa fierté na bana nyonso ya Union Congolaise oyo bazali wana pona kosoutenir mosala oyo numéro 1 ya iko Daniel Mukoko Samba azali kosala bosimba pe boyeba ke réunion oyo elekaki vraiment kitoko ba membre nyonso ya iko mingi penza na cellule ya Salongo bandimi pe balobi bakosomba ba carte na bango nyonso pona kotalisa ke bazali ba membre ya iko tomonaki pe kaka na réunion oyo ba cadre ya iko pe ba invité ya ndenge na ndenge bautaki partout bayaki ko assister na bokutani oyo Brech Ngali Firi Obama leader ya ville ya Kinshasa le lion de la ville azali kolala te ba cellule nyonso ya iko na ville ya Kinshasa ezali ya kotelema opération mwana iko somba carte na yo ekotambola bisika ebele pona kotalisa ke bana ya iko bazali capable ya kosomba ba carte na bango na bokambemi ya Brech Ngali Obama oyo azali sep ya ville ya Kinshasa.
na masolo tali fait le soutenu ba kuna na quartier Koluka na commune ya Ngaliema ba rapporter ya Folingala babete ki tour kuna ba pepa ba talisa ki bino pont moko eza inachevé pe eza ko pesa population passe pour na ko traverser Igor Ntingi rythme apine pe Alain Luzadio. Awa toza na quartier Kanluka na commune ya Ngaliema population azali komilela botala bino moko pont oyo banda babanda kosala mosala yango kasi yango esilate population azalaki na elika ke pont oyo soki misala na yango ekoma kati na suka ekosunga bango pona kosala ba trafic na bango pe kokatisa na ndenge moko ya malamu kasi lokola misala esilite ebakisi lisusu ba difficulté na bango na coin oyo na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple to banzi ke ba autorité ba kosala makasi pona kosilisa mosala oyo babandaki pamba te kobanda eloko sans kosilisa ezali vraiment kobebisa population ya quartier Kanluka baza na bosenga misala ya pont oyo ekende ti na suka kaka na matambo etali pont boye ba population avandi mingi penza na commune ya Bumbu mingi penza na quartier Mbandaka baza kosenga batela bango pont surtout na rivière Basoko po esunga bango reportage. Na quartier Mbandaka na commune ya Bumbu population azali komilela na ndenge ya kosakana te ba profitaki na passage ya reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona kobelela par rapport ya pont oyo esengeli batela bango likolo ya rivière Basoko oyo bango bazalaka na difficulté makasi pona kokatisa ngambo na ngambo ezalaka likambo ya pasi pe mawa surtout soki mvula enoki bosenga ya population ya quartier Mbandaka na commune ya Bumbu ezali ke soki batie pont to passerelle na rivière Basoko ekosunga bango makasi ndenge bango moko balobi ba mikini bazoleka bakoyo ko le biso to perdre bana boye bosse le biso pont toza na posa pour le biso zonga baterase nyonso oyo il faut basala maye komo kotela batutina banda biloko batu bele awa ti lelo bato bazo regretter mais baya basala le biso pont oyo balinga basala pont ya se biso to bité pont basala ka mula imoko na nzela te banda batika bakenda ti lelo tomona solution mote. La saison pluvieuse est na noté. Bon, les Chinois bandi musara abandonné si comme il n'y a pas des gens qui doivent poursuivre pour la musara wana. Alors, n'a pas si conseil de façon que musara yo est qu'un rapide parce que bientôt toujours comme on a la saison pluvieuse. La saison pour ma qui va porter le maman sur le potam pont ezalaki awa ezalaki bien ya kitoko. Bango ba yeba buki pont ba kena bango ça ko moya ko lega biso ezati. Population avandi na commune ya Bumbu bosenga na ye ezali kaka ba autorité to batu ya mitema malamu basalela bango eloko ya malonga to passerelle ekwe ya likolo ya rivière Basoko yango nde ko permettre bango bazala kimia pe basala ka ba trafic ya ndenge na ndenge tango nyonso ezali koyindela bango pamba te likolo ya rivière Basoko eloko moko ezali te. Na commune ya Kisenso kuna na quartier Kabila ba découvrir corps moko sans vie pour pas moko a kufaki kasi ana na carte d'identité te bona na reportage oyo. Awa toza na quartier Kabila na commune ya Kisenso esali population pasi pe mawa komona ke ba découvrir nzoto ya papa moko ayebani esika avandaka te na ba poche na epe azalaki ata na carte d'identité moko te. Population alukaki koyeba avandaka wapi auti wapi pamba te ba découvrir nzoto na ya kokufa ba sécuriste ba bengamaki sur place ba yaki pona ko évacuer corps ya papa oyo ka moko ya ba sécuriste ndenge azali ko expliquer na micro ya Info Lingala journal ya peuple. Awa toza na commune ya Kisenso précisément na quartier Kisenso Gare. Chef de quartier ya kobenga biso il y a un corps ya papa moko eza quartier ya Pakunyanga. Né le chef du quartier de Kendé Kuna, tout le monde est moui. On a si ordre à procureur, na bourgmestre a disposé de moyens pour tout le corps et à papa, tout que nous tirons les cigares et sengeli la mort. Donc nous ma pas c'est ça la biso toujours au tobé la bandeko, faut que tambola na carte d'identité tant que na ndako. Peu bien peu famille so que papa na bino bunga, il faut que tika ka message dans ma place et sengeli dans la police, dans le bureau du quartier na commune. Pour que vous retrouviez de konabino, n'est-ce pas papa kufi boy. Ayeba na identité mon côté, auti wapi avant d'aka wapi, papa ayeba ni place mon côté. Comment tu as ko beta CT, mutinyo so faut tambo na carte d'identité na yo. Za on a poche, ta numéro de téléphone mon boita on a poche. Ba msune ti papa kufi peut-être za perdre sa mutu, alors se retrouver awa.
Toujours na commune ya Kisensu Kasimbala oyo na rivière Njili ba découvrir nzoto moko sanvi lenge moko ya 13 ans akufi adindaki na mai. Reportage. Ingi penza na quartier Kisenso Gare epai wapi bato ba découvrir nzoto ya elenge mobali moko ya 13 ans akufaki na mai. Selon information batalifike ye avandaka na commune ya Kisenso te avandaka na commune ya Kimbanseke ndenge kaka bilenge ba mesana kosakana mai ayaki kosakana elongo na baninga na ye na mbala moko ye azindaki lokola aibi maite. Après quelques jours ba découvrir corps na ye na population ya commune ya Kisenso oyo bakimaki bisika na bisika po na ko alerter ba sécurité enfin que ba ya ko évacuer corps na ye bandeko na ye pe ba monanaki oyo kandenge bazali ko expliquer na micro ya Info Lingala elongo na ba sécurité oyo bazalaki sur place. Ndaka bana ne basakanaka aye akutani na maina baninga basakani eba ko sokola na ndenge ekomeli na liwa babengi biso na to bengi ba Croix Rouge tosangani kote tobimisa corps tolekile bakonza leta bapeso ndingisa na toye awa tolongoli corps po tokende kunda eza na ndeko mobali lekenge na biso akweki na mai ndo sukola nde ayebaki na jite akwei na mai bon bafamille bayako luka ye pe bayako tika ba message na bato bwatu nde bayako retrouver corps ya mwana bango awa na mai Njili na ngambo ya Kisenso nde famille bayako interpeller so Croix Rouge po to ya tosala service oyo pour tout le monde découvert qu'il y a un essai européen de kimia. Dans ce cas, l'éducation institut technique de métrologie itemat Delvo baza ko senga ba congolais o bazana posa ko inscrire wala na bango kuna na itemat Delvo ba kine ko inscrire Stéphane Skande banita. Boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo ya ngonde esalaka ke ba benga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2025-2026. Institut technique de météorologie, aviation et télécommunications itemat Binza Ista na Delvo na commune ya Ngalema bazali ko bengisa ba parents nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais, pe informatique et zali na pointe po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya ba option nyonso oyo totangi boko kuta yango na itema Mbinza na Ngalema. Sango malamu oyo tomemeli bino na 2025-26 ezali ouverture ya section mibale, section commerciale et gestion na section coupe couture. Toyebite na milieu oyo ba jeune mingi balingi kosala msala ya maboko po wana peza technique kotonga eza msala eza avantage ebele musala oyo ezosala ke surtout pour la base eza musala eza ke libela otikali nango na maboko. Quand météo avenue Metelstat numéro 1 quartier Congo commune ya Ngalema bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pamba te ba candidature na bango ezalaka conditionné na test d'admission. Premier test d'admission samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. Bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. Ano batanga kawa bako sidisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye pe azan apte
ya kokende mpe koluka esika mosala esika mosusu mpe bazwa penza parce que bazwi formation oyo ekoki penza mpona bango. Yango nabengi bino boya ebele, boya non seulement mpona kowela komi komisa, mais nalingi bokoma nanu avant botala ekole yango, bovisite balaboratoire, bovisite baatelier na biso, mpe nsima nango ekopesa yo posta ya koya. tokende bongo kuna na bumbu mingi penza na collège prof Auka yango pe baza kosala inscription na bango mpona année scolaire 2025-2026 po baki baza pe na instruction mosusu na makala héritier mapine pas détail. Sungi ya baparent aye lisusu ndenge kaka amesana makambo ya sika yangoyo ebandi pona année scolaire 2025-2026 pona collège prof Auka elongona yemoko le promoteur John Auka Moma le grand baoba oyo alingaka bana bino batanga kitoko aye lisusu na ba surprise ebele. J'ai bien dit ba surprise ebele bosimba na cycle maternel de 3 à 5 ans aye na makambo ebele kasi misolo eza na yango moke toza pe na primaire na collège prof Auka kobanda na première année tu na 6e année à part wana tozali pe na éducation de base de 7e à 8e yaboye etikala kozala te kaka na collège prof Auka ba parents bayoki balobi collège prof Auka nde mosungi na bango na collège prof Auka enseignement eza vraiment ya qualité malgré Minerval eza nango ya moke prix ya nyampoul pe ya gratana kasi enseignement ekuba. Papa, mama, yoka kitoko, kobanga kitoko ya bâtiment oyo ekuba te. Nyonso to Minerval ezali à la portée na bino nyonso. Kasi mwana akoki kotanga na ndenge ya kitoko. B'inscription eza nango ya ofele. Esi ebandaki déjà ezali kosalema chaque jour de 8h à 16h. Okotuna ngai collège prof Auka ezwami wapi. Yoka bien, kanga adresse oyo. Collège prof Auka ezwami na commune ya Bumbu mingi penza na avenue Luyeye numéro 9A na route Elengesa pene ya Wenze ya likolo ya Makala. Mosusu pe ezwami na avenue Nkolo numéro 36 pene ya le destin topé na direction ya Souci MM. Enseignement ezali vraiment ya qualité pour ba enseignant bazali très qualifié. John Auka Moma le grand baoba azali kosangisa expérience elongo na jeunesse. Kuna pe ba classe ezali bien aéré ba salle de classe ba condition kaka ndenge UNESCO azali kosepela. Kuna vraiment ba condition ya kitoko kasi Minerval ya muke ndenge yemoko promoteur John Auka Moma le grand baoba alobi. Sengi kaka na maboti bo ya na 40,000 bona primaire, 45,000 bona maternelle, pe 48,000 bona 7 na 8e. Wana ezali ba compte oyo tolingi kozala ngo bosa na ebandeli ya année scolaire qui le 30 septembre pour mettre biso to faire fonctionner école. Bosimba pe boyeba ke wana ezali a compte kasi ba monta misusu etikali ba parents bobanga te ekozala discuter na mois d'octobre mingi penza na début na yango entre comité de gestion ya collège prof Auka et longo na ba parents ekozala na yango eloko moke kaka ndenge amesana. Na collège prof Auka ba élève basalaka ba visite guidée bisika ebele pona kofongola ba mémoire na bango. Papa, mama, na misolo muke mwana atangi kitoko pe asilisi na mystique ya fourmi po azala utile na société. Bosimba ke ba notable ya lobby ya RDC bakobima awa, ba lauréat babimaka awa. Collège prof Auka yende mosungi ya bana. Collège prof Auka yende champion. tozongela moke masolo etali institut technique de météorologie itemat tour oyo tobeta bango tour na ndolo kuna na site na bango eza na istar kuna bainscription eza kosalema kitoko. Stéphane Skani pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yokelaka eloko yo. Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na bainscription
oyo eza kosalema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2025-2026. Et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités. Bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile, électricité générale, mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission, commutation pe électronique industrielle. Mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na entreprise en tant que vrai technicien. Ba professeur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele Samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Premier test d'admission Pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza ya kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais pesa kopesama tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya istandolo avenue aérodrome numéro 3930 quartier ndolo na commune ya barumbu itemat ndolo mfumu ya formation technique. Honorable Narambombo ya rondaki hommage ya suka na moko ya collaborateur na ye oyo akufaki Mathieu Bongwele oyo aza moko ya collaborateur na ye bo ba corps na ye ezalaki exposé na salle Somida kuna na quartier Ngilima na commune ya Matete Ladiland. Mathieu Bongwele Bokurushu Mujuri azalaki moko ya ba proche collaborateur ya honorable Nerombungu Fumabanga Moyo ye akufaki depuis mikolo eleki samedi 2 août 2025 de ezalaki veillée mortuaire na salle babengi Somida oyo ezwami na quartier Ngilima na commune ya Matete. Boye mokolo ya dimanche 3 août 2025 nde ezalaki exposition ya nzoto na ye toujours na espace Somida na quartier Ngilima na commune ya Matete. Epai wapi tomonaki ba personnalité ya ndenge na ndenge bayaki pona ko rendre ba hommage ya suka epai ya papa Mathieu Bongwele Bokurushu Mujuri oyo akufaki depuis mikolo eleki. Tomonaki pe présence remarquée ya honorable Nerombungu oyo azalaki moko ya ba collaborateur na ye. Honorable Nerombungu azalaki moko te azalaki accompagné na ba collaborateur na ye oyo bango nyonso bayaki pona kokabola mawa na libota oyo ekufeli. Boye papa Mathieu Bongwele Bokurushu Mujuri azalaki papa ya bana ebele. Boye na tango motei abandai koteya atalisaki ndenge nini moto akoki komilengele pona kobongisa vie éternelle awa na sena mo ngonga ezali moke moto moko na moko esengeli abongisa nzela na ye atalisi polele ke mosala ya papa Mathieu Bongwele Bokurushu Mujuri ekomi na suka ba moma ya boyinde esengeli ko interpeller bato oyo bazali vivant ndenge bazali koya ko assister na ba cérémonie ya boye bongo na sima motei abondelaki veve pe bana ya mowei pona kotika bango na maboko ya nzambe eyaki moma ya dépôt ya ba gerbe de fleurs epai wapi tomonaki délégation ya honorable Nerombungu balekaki pe pona ko déposer gerbe de fleurs na bango na nzela ya assistant Emmanuel Eblo Makese bango wana elongo na ba membre nyonso ya bureau ya honorable Nerombungu Fumabanga Moyo balekaki pona ko déposer gerbe de fleurs ezalaki moma moko ya émotion makasi bosimba pe boye bakeba na nyonso ya commune ya Matete batondisamaki na sengo makasi komona ke
ke honorable Nerombungu ko poussa na pena bango pona kolela moko ya ba collaborateur na ye papa Mathieu Bongwele oyo atika kite tango nyonso azalaki pene na ye misala kitoko ezangaka kobotambo te honorable Nerombungu tango nyonso pene ya bato oyo bazalaka na ye na moma ya pasi pe ya bisengo atika ka bango te ba cérémonie nyonso elekaki vraiment kitoko bongo na sima bosimba pe boyeba kenzoto ya mowei ekambamaki directement na cimetière moderne Miséricorde ya Kinkole kuna na komini ya Nsele epai wapi papa Mathieu Bongwele Bokuro Shumujuri akopema mpo na libela. Pona oyo alingi ko amela poto kitoko pe ya qualité mwana na ya la santa kitoko pe makamo nyonso etambola kitoko amela bongo poto protiva partage. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations à vos Bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Bébé nayo kitoko ninyo esakaye. Ma bayinga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Vous allez kebele pona kola na phone ngala juna pe pona pe soki vous sepela kina ngopsa merci. Na Igor Antingi Matomi na zaki na sima ya caméra héritier mapinye merci superviseur qui journal au montage ici qui par Fabrice Lundombi. Madame notre rendez-vous ko les allez ko ya revoir.